Mbote bandem de GDTV en foot sika ezali nga bino mère Dorcas la grande dame mais nzambe apambolela nga bino kande tumisana kopambola bino to lisusu lelo na actualité affaire sai oui et kande tumisana kopesa basango kopesa conseil toyebi lisolo o ezali à la page topé matière oyo ba chroniqueur baza ko dondwa nango na mikolo misato oyo ezali ya sai abali secrètement tomoni bilili ba vidéo na ba photo ya libala na ye na Nadège oyo to confirmé comme deuxième femme na ye mais apparemment c'est pas ça et natira mutu ba changera te c'est que moi personnellement na meki ko comprendre eza que le monsieur est polygame. Oui, parce que tolobaki ke abali Nadège pona mukanda ibongo mwasi mundele karo yeyo oyo karo likango sai il paraîtrait ye oyo pe ba umeli na ye. Donc si je comprends bien sai mobali malamu po mobali wa umela na basi c'est que atira bango à l'aise ko c'est atira bango à l'aise malgré bambanda de gauche à droite mais ba sepela bava na bango bazana bango kimia au moins si mundele et makambu il paraîtrait c'est un ami à lui, j'aime pas trop citer le nom des gens na ba émission na ngai mais c'est un ami à lui de moto tchaka en connexion to pas présenter auprès de cette dame en disant que c'est une grande star de notre pays. Effectivement c'est une grande star sai oui, na émission à Liboso na Salaki, on avait essayé de parler de ça par rapport à Bissi Kourabuti. On a biso c'est un artiste et comédien. Oyo a se pelisa biso makasi parce que azala rapenza sous troté na comédie mais akoma plus dans le business akoma nae na ba activité nae c'est une bonne chose na vie faut shiftaka. Na ebisa bino muto oza mabe mais so azana mambo malamu to lobelango. De même mutaroza malamu so asali bêtise to kolobela côté wana longonia fiston aya et puis azali comédien oyo par rapport à ba misusu ayi kalate oui par rapport à ba misusu ayi kalate so to lobi to compter to pe to tanga carrière et baloba nini professionnel asalisa ibanda bande na comédie na kobima na ebo je sais pas a bandela wapi to auta wapi mais na kobima ça est-il lelo les amis plus ou moins 20 ans. Ouais, plus ou moins 20 ans parce que moi je me rappelle mon quand on a eu poto sika ezaki na 2002 nde nga place na ebela sai na Angola to bando tala ba comédie sai en tout cas j'avais mes tantes na ndako so batie ezala na comédie moko elo on est moko boye ya Lumumba non ya Lumumba na otala ngo après je crois ça yango en tout cas nazana batante na mona ndako bazaki moko akufa ya shushu akokanga mapanzi akolala penda na sima pona sai par rapport à ba misusu par rapport à ya ba misusu ba bodo na ba misusu sai après mais par to lubito loba to par rapport na résultat en tout cas c'est une personne qui a gagné vie par rapport à ba misusu bon ya likambo étoile bible lobi l'homme ne recevra que ce qui lui est donné du ciel. Kosimba kisi ou pas, soki lo le pesa yote ou rejoite. Ouais, so ozan eto la grandeur de ato simbi kisi. Ou comme grande ezala bongo. En tout cas, côté wana félicitations na ndeko na biso abundi. Ebele pe ba meka kozwa, mais ba tchama yelete. Mais ya tchama yele lelo il est ce qu'il est. Akenda poto azongaka atongi bandaku, il est dans le business. Et bref, na mukuse c'est un peu ça. Mais à toi, tu as le solo ya polygamie. Bandeko, pourquoi na le solo o lisusu? Bino boye, bino on est plus basé pour un conseil. Tu as relaxé bino troisième femme à sai. Tu as évité oyo na Nadège nani aya liboso mais tu tcheka troisième femme parce que Nadège bon tout le monde ba uti ko balai. Caro nandimete babali to pe babalai. Yina sai babota na bangote. Mais apparemment Nadège na sai babota
bon tozwaki mpenza baprécision kote wana te yango wana tolingi kolobela yango tro te bo eza mpe na importance te mais karo wana bana mibale saisai mpe ana oyo ayeba na bota de gauche à droite na mama ndako na ya balibanda tu baumeli il paraîtrait mwana mwasi oyo ayaka Kinshasa souvent bafoto bomona wana eza ya Kinshasa bomona bango photo mosusu bras dessus bras dessous kande na yebisi bino mibali boyeba kotya basi à l'aise apparemment saisai c'est un amoureux oui ayibolinga botala ye na mondele bras dessus bras dessous he bakotambola emame ema elobaka ta le mag news. En tout cas on dira tcha basi penza à l'aise mais le problème c'est pas ça. Troisième femme moi il y a ça moi si pardon troisième femme moi amala ngoloba mingi trop parler petit bolimbisa. Troisième femme ya saisai to pe moi c'est misato saisai au carreau ya mondele do saisai ya meka ba gutu quoi ai bien mindele ezala nde nini ya bato mwindo ezala nde nini ya ba mechole ezala ndenge nini ana onde moko mibali bazala boyoka okeno meka ezala na onde moko nzambe azoba te soki atiaki bakongole baleka bachinoise na elengi bachinoise balinga batula so mpe atiaki bavietnamien baleka bamisusu na elengi bamisusu balinga batula mais nzambe asala basi tu bazala na bango ndenge moko nzoto mwasi tu ezalaka ndenge moko bokeseni ezalaka peut-être na hygiène ndenge bazo entretenir na ndenge mosusu azo entretenir mais na kati kuna bolimbisanga ezalaka ndenge moko preuve bomonaka mibali anormal mais na quartier moto aliboma mo aza na koya na mosusu boloyi bolamu bomoni yango na zemi eza te ke moto aliboma mosusu moto atiaki ete mobali na babutuka bande koleka na ye baposana emati ake azwi atie ezemi les hommes font ça mibali basala makambo mibali bakipaka te donc soki différence ezalaki croyez moi nde bato maboma mibali basimbaka te na bato misusu ya ndenge donc nzoto ya mwasi ezala nango ndenge moko deza moko ya babiloko oyo il faut ete ya mibali parce que ntango totunaka bolukaka nini moko ya bakoze eza yango parce que toyebi ke un polygame alandaka basi mpona sexe sikoyo ntango nzoto ya basi ezala nango ndenge moko akwa bon parce que bomeka omeki neti motu neti saisai omeki ya mindele omeki ya ndenge moko sikoyo pourquoi ne pas être fidèle so oza na besoin ya mwasi to ya nzoto mwasi no aza pembeni ya kosatisfaire yo pourquoi ne pas être fidèle en fait likambo ya mibali nayebi te c'est compliqué il faut nzambe akopesa biso yo réponse parce que nga nalobaka depuis que l'homme a préféré à désobéir nzambe à obéir mwasi yango wana faiblesse mobali akoma faible liboso ya mwasi en tout cas wana ezali analyse na nga na sala et naza ba raison pour lelo penza so nalobi nake défendre thèse wana croyez moi bako close the door precious bakopesa nga ba point oui bandaka mobali a préféré désobéir nzambe obéir mwasi akoma pe faible liboso ya mwasi nani yango ayebi te ke mobali nyonso azala faible liboso ya mwasi nani yango ayebi te mobali tout afukamelaka nzoto ya mwasi quand l'homme a envie afukamaka abondelaka des bègues s'il te plaît chéri pardon bandeko boyebi nani yango ayebi makambo te nani ayebi makambo te mobali afukamelaka nzoto ya mwasi mobali alelaka liboso ya mwasi oyoka mbinga libanda komando oyo bauta komatisa bagrade akomona ezaka nani colonel soki général na bino bauti kopesa promotion na Congo komona ezaka nani oyo mbinga wana komona ekimi ngai omona mpenza mbinga mobali lokola oyo wana mais aofukamela nzoto ya mwasi ta mosu mwasi yango ambu ta mokuse ta moke c'est ça donc bandaka mobali apréféra atosa na ye mwasi na place ya nzambe pe donc faiblesse wana etikala libela nzambe atika mobali atikala faible liboso ya mwasi nayebi te so naloba ngo ndenge wana parce que yo préféré otosa mwasi ke ngai donc mobali akomanika faible liboso ya mwasi so amonini ka mwasi akomi alembi na ye avandi na mitiki na ye amibwaki na ye bapasser combien bakweya likolo ka ya nzoto ya mwasi
eza nango te ke balingani bakomi mwasi na mobali te. Ka balakisaki mopende, balakisaki lisoko ya pembe, bolimbisa ngai. I'm recording. Oh, balakisaki mopende ya pembe, ya jaune, lokola ya grande dame. Ye wana alembi nzoto ya onction nyonso esili. Amonaki libele supu na tolo, encore basi elateli mabe, onction nyonso esili. Okako pasta kweyaki. Seigneur délivre nous. Les amis, Saï azana e polygame. Donc lisolo équivoque mukanda to longola na biso yango. Parce que mundelo azami e placé pour PCP mukanda. Tolo banini. Azo meka non. Ana e polygame. Ana e polygame. Ana e polygame. Ana e mutalingara na e, il aime les fesses au fait. Alingane nzoto. Yango moni ana e bilinga bibeta. Yango ya pe munene te ya munene ndene. Trop, il est trop en mouvement, trop il a cheval. Air nyonso France, Belgique et Congo nzokande ba bureau bazakuna eza pasi eza mawa. Bandeko bino boye bino on est basé plus pour un conseil. C'est vrai nzoto ya il faut se payer il faut ningana mais eza ba mambo belé chapara biso. Soki toyebaka nde to se soumetaka te na ba makambo misusu parce que un moment mutu ana makoki ya ko se contrôler. Donc un moment il faut mutu aza capable ya ko discipliner nzoto na ye, hein? Ya koloba non na makambo misusu. Apôtre Paul azoloba na 1 Corinthiens je crois na chapitre combien 12 hein? Tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Nalobara makambo trop surtout na TikTok na ngai. So oza discipliné te na domaine ya sexe. Okufa monoko polele. Na vidéo mo na sala depuis je crois juillet année passée. Na moni batu batiango na ba page mikolo ils ont défilé batu batali yango ya sexe. Que so oza discipliné te okufa monoko polele. Bandeko, faut faire très attention. Pourquoi ne oloba makambo? Lelo polygamie, surtout ya mobali, et comment normaliser na ba Afrique wana. L'homme, ba oyebisa bino que non mobali abotama infidèle. Mobali, il faut azala bongo, azala mobali ya mwasi moko te. Soki ezalaki ya solo, nde Bible elobi te ba infidèle ba omona Nzambe te. C'est que eza lisumu, c'est que eza faiblesse, c'est que eza eloko malamu te. Soki ezalaki normal nde biso tozola yango même na miso ya Nzambe. Nzambe alinga telemela yango talinga boya yango te. Mais si la Bible est contre, si Dieu est contre, c'est que quelque part ezo nuire. Lisumu ezara nuisible. Tango Bible ezoloba ke conséquence ya lisumu ezali kufa. Eza à cause ya o lisumu ezali. Bandeko na ngai, mobali ya boye. Tala. C'est vrai lelo moi mike ezali mais aokende nulle part. Aosuka nika place o aza wana. Pourquoi? Lobi na tango na lobelaki na betaki na tiaki voice ya na émission pardon na salaki hier auto tiaki voice ya leki propre à Saï ndenga zoko se plaindre wazaki d'accord te na mam Saï ya sali na lobaki na meka ko flasher par rapport à ba conséquences ya divorce mais na lobaki sur le plan physique. Sur le plan physique. Or spirituel eza mabe makasi koleka. Sur le plan physique, j'avais expliqué comment est-ce que batobele babomana likolo infidélité. Babokana ba mauvais sort. Bana mabota moko babomana, batiana bambeli parce que papa botina bana basi ebele. De son vivant ya papa basala basembla mais après liwa papa babomana. Na bete lisolo mwasi mo baboma bana mobali na ya banda robota te mobala bota libanda azui bana na ye na bango na ndako. En fait, ba conséquence eza néfaste. Ebele ya mabe na ndinga mabe. Physiquement, mais spirituellement, c'est plus grave. C'est plus grave. Le moyen le plus facile, il y a transfert, il y a milimo mabe, et ça la sexe. Et ça la sexe.
oyebi soki baoluka na butu na monde molili eke baparvenir kotie kopiége na nzela ya mwasi to ya mobali wana erataka te. Bakorate yo physiquement ou encore na bandenge mosusu boka baye na butu bakoki yo te parce que tu es protégé, nzambe azobatela yo na poison bakomeka bazwi yo te to na bandenge moko boye bakobeto flèche esimbi te, mauvais sort ezwi te, mais so batieli yo mwasi to mobali eke oke olali na ye bazwi yo. Yango Bible ezoloba lisumu Bible ezoloba fuyez l'impudicité. Résistez au diable, mais fuyez l'impudicité. Donc impudicité eza puissant, eza makasi koleka diable. Et makomi ezo expliqué par rapport à impudicité elobi boye. Lisumu mususu, ba masumu misusu eza libanda ya nzoto. Moyibi makambo misusu misusu osalaka. Mais muto osala ekobo aosumu kaka contre nzambe te, mais contre son propre corps. Tango osangisa nzoto illégalement ozo souiller âme na yo. Souiller à âme nde muto epekisa mutu amona nzambe. Lorsqu'elle a me souillé, et Dieu va se retirer. Le péché affaiblit l'esprit. Au commis passoire accessible baosano balingi. Tango sangisi nzoto na mutu bakotisa kati na yo makambo mabe, tout comme bakosoutire kati no makambo malamu. Yango boyo kaka baoccultiste bautilisaka baetoile bana basi ya batu lelo mode ekomi eza mode affaire likambo na sugar daddy. Oka mwana mwasi moko jeune fille moko à 18 ans, ya 15 ans, ya 17 ans, ya 16 ans abimaka na député moko boye ya 56 ans ya libumu nene na ndako na bango mpe bayebi mobali na ye azwaka soin na ye atangisaki classe asombela bango basaki ya loso, me bayebi te ke baza koutilize aura ya mwana étoile ya mwana parce que mutu nyonso ayaka na mokili oyo nzambe adotaka ye to pa apesaki quelque chose. Sauf personne ozala païen ozala nani musulman obotami na famille ya ndenge nini ya mwindu ya mindele mutu tu nzambe apambolake bapambola biso na bandenge nyonso ndenge moko te pardon. Makomi ezo expliquer que tozalaka ba étoile na Corinthiens et chaque étoile ezalaka na lumière nango ebrillaka na ndenge nango. Yana batu mususu babrillaka makasi, yana mutu mususu abrillaka normal, yana mutu mususu même na likolo tomona yango. Yango Yesu azoloba nature et enseignera bino te. Mwana mwasi obima na tata mukolo bino bomonaka azokipe ye te, nzoka nde baoprofite na ye. Kasi baoprofite na ye ndeni na nzela sexe te, na nzela sexe, na nzela sexe nde baoprofite na ye. Sikoyo tango oza mutu ya bisangana sangana bisangisa sangisa yana batu mosusu bazana balibabe na bango batambolaka nango. Yana mutu mosusu na famille na bango ye azali hotel, azali mpunda, azali eloko songolo pakala. Tango ke obimi na ye, en tout cas omilukela ba problème. Omilukela ba problème pourquoi? Parce que vie na yo komi en danger. Mapamboli no komi en danger. Il y a de ceux même. Il y a même na bamibali oyo. So olali na ye wana vie molai te. Yana basi oyo olali na ye wana vie molai te. Yana misusu olali na ye akitisi yo par terre, asilisi yo, baofiba yo, baomela yo, baobenda yo. Awa ezokipe te parce que porte d'entrée ezali sexe, le moyen le plus rapide, le moyen le plus efficace, le moyen le plus facile. Il y a transfert, il y a esprit, sexe. Et on moni Bible ezoloba. Olali na prostituée akomi mutu moko na ye. Olali na ndoki okomi mutu moko. Yana bato bele ba ensorcela bango na nzela sexe. Ba pieki ndoki na nzela sexe.
Mama papa kosakanaka na sexe te. Lelo oyo tokoma na phénomène buka lelo lamba lelo lia lelo. Coup de foudre kutena mutu lelo mwasi mobali bolingani lelo bolali lelo. Phénomène wane koma trop. Boyebani te, oyebi état spirituel a mutu te to pe état d'âme a mutu te, obimi na ye. Ba jeune fille, ba jeune surtout, fille karaté même na ba garçon. Même mikolo parce que lelo qui passe tout et ils ont comme sentiment. Et belé batiki mokili. Ba koti na sama belé pour kola marambo. Je parle de ça il est polygame. Un tel homme, aoye la yo libabe ato boyango. Pourquoi? Na expliqué bino. Mutu na mutu azala na solo na ye. Mutu na mutu azala na milimo na ye. Mutu na mutu yana batu mususu solo oyo ye azala nango c'est la malédiction. Mutu lokola Caïn Dieu maudit ya. Dieu l'a maudit. Caïn vivait, marchait avec la malédiction, se promenait avec la malédiction. Il y a des gens qui vivent sous la malédiction. Neti ba Moabite, ba Ammonite. Ozouye lo la mwasi to mobali, ozana libabe. Siko basi oyo, ndeko azokenda kobalaka balaka, kolingaka lingaka. Réalité spirituelle ba vie na bango. Ayebi. Mama, papa na o profiter na ote ya yo. Yo mutu oza kitoko sela kitoko na yo. Omona mwasi te ou encore bango mo balingako parce que mibale bele bazala bongo. Non, eza bango mo bat bayaka. Eza bango mo bat balinga. Nga bonga sko na osani ne très bien. Très bien, bravo. Continue. Osimba mutu muko mususu. Ebele bandeko ba o vivre basi bakufa kala. Ebele omona mobali kitoko mayele makoka asute. Pourquoi? Ye abano bimala ba mama moko boye. Bakabelaki bambongo. Bapiaka ye mazo ye bateke. Bazo ko épuiser nde ye. Baza ko zwande pa na ye. Atikala epopolo. Bible zoloba. Na oloba en même temps na mibali. Na oloba en même temps na basi. Faute de temps. Donc toujours mélanger mais vous comprenez certainement. Makomi zoloba. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Ah bah zoloba t'es une bonne femme. On parle d'une femme. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu avait créé la femme. Achaka nyon sokati ya mwasi. Bonheur au mobile a besoin. C'est dans la femme. C'est dans la femme. Yango moni mwasi azala yeba nzamba te. Ah, en elle, azana quelque chose de meilleur. Oyo soki mobile exploiter yango. En tout cas, ba sepeli parce que nzamba tia bonheur kati ya mwasi. Mais pourquoi le basi ebele ba koma ba malédiction? Likola ba mambo na olobela. Yaye bonheur basi ba puiza ekenda tata wana occultiste mema atikala na loko soir opiate. Abali mobali via mobali c'est compliqué. Bandaka batien na ndako mambo beba. Bilinga linga, bibima bima, bibala bala bisala sala. Qui sait? Soki pesa isa yazo sala ngona normalité. Ta mususu, ya pe ba recommandation. Ta mususu na lobi tango mususu. Toyebi monde ya kistar ya pe na ba exigence nango Tu dois te protéger. Et tu dois être grand, élevé, avoir la visibilité ou encore la notoriété. Ils ont la moi exigence. Et quand une personne n'a pas Dieu, tant on a le Nzambe, alendi, avandi, aboti, misisa, Yesu. Vous croyez quoi? Ou encore vous attendez à quoi? Mais aussi manekisi. Et on écoute ressemble tout le monde a comment va te être bako boma na bazana bango ne lokote ba misusu ça il s'était ya zona bako boaka na bambaso bako wele la succès bako luka bako wela ba poste ba placer consort. Donc ta mususu et ape biloko ya moto na lobi tango mususu et ape biloko ya moto et tant azo basi wana et Satan appelle ça rien pour rien. Après ça jamais rien pour rien. Donc na cessé il y a des choses qui se font.
mususu baokata bambula mususu baozwa bachance mususu bakoteka pe mabota mususu. En fait makambo eza ebele. Ce que je veux que yo retenir na message to na émission ya lelo eza ke discipline to na domaine ya sexe kosala na sexe te ote bango balingaka nga tika biloko wana. La personne qui est devant toi oyebi ete aza nani, parce que komama ana elongi te. La Bible déclare en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Molimo emonanaka physiquement ezaka visible te. Pona koyeba molimo, komona molimo, il faut ozala molimo. Pona koyeba état spirituel, état d'âme à moto, comprendre qui est la personne, tu dois être spirituel, tu dois avoir la révélation. Et en Bible, le sans la révélation, le peuple est sans frein. Tu vas tâtonner puisque tu n'as pas la révélation. Mutu gezanga frein, et mutu kamoro eza danger public, et ko boma batu, et ko bomisa. Et na mutu ana kata kokufa, na yango mo mutu ke ko beba. Le Bible zo ba mutu ana révélation taza sans frein. Anet mutuka, ou eza na frein te. Donc, aokende bikendele feu rouge a koleka ko briller, place à côté les maté, donc à se retrouver pe na kati ya fleuve. Ouais, donc mutu oyo azangi révélation, mutu aza charnel, mutu aza physique, mutu atambolaka sans l'esprit aza ndengwana okolinga n'importe qui, parce que omona te okota n'importe où, okosala n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu es sans révélation. Maman, papa na bendo matoi, ce n'est pas par hasard ou encore au hasard okute na libaku ya olanda émission oyo. Ya on a eu sarabino bo partager ba émission na biso po oyebite okobikisa nani. Maman, papa, soko za discipliné te na domaine ya sexe okufa na molimo tout comme na nzoto. Un homme polygame comme ça. Aoyelo bilakeli mabe na ndako parce que Bible lobi les deux deviendront une seule chair. Alalina mondele, alalina na amemi basali déjà tant bosanga sinzoto na mutu. Bosali transfert à esprit. Ya malamu ya mabe nyonso oyo ozali kasi na yo ekotie pa na ye oyo ya ekotie pa na yo. Yango makomi ezoloba o alalina prostituée akomi na ye eloko moko. Oui, Bible butelobi. Yango makomi ezoloba moi c'est quitter ya ye libo mobala ko quitter ya famille moi c'est quitter ba koma eloko moko. Donc quand vous botang bosangisi nzoto bokomi eloko moko. Pourquoi? Parce que o ezaki katina e pa na yo o ezaki katina ye e kotie pa na yo o ezaki katina yo kotie pa na ye. Saisa alali na karo milimo mindele ekoti ba demo mindele ba koti na ba baramu misusu yepe karo ya batu mwindo ekoti bakutimie nyonso milimo ya famille saisa itu. Saisa ya kia lalila Nadege ya famille ba Nadege pe koti na bite Nadege aza mungwandi mutamboka nini. Saisa aza ekolo nini aza mungala soki konda soki nani basali ba transfert. Ake wana zongi na ndako epa vero basangisi nzoto kobosa na te milimo ya karo eza na nzoto saisai milimo ya Nadege eza na nzoto saisai aye epa ya vero pe milimo pe ya vero e azwi o azwaki epa Nadege azwi o azwaki epa karo akoti siku na siku. Karo eza oto yebi Nadege eza oto yebi vero eza oto yebi bongo oto yebi te sans compter bango to pe soto zwi na ya bango epe seloko nini poison bitoto salade. Donc terriblement terrible pulu mekinza koloba te wana siko na molimo. Donc pollution en d'autres termes est compliqué. Je vous parle des choses vraies. Muto spirituel ta comprendre ngate a ofinga a loba bilobela mais muto spirituel a comprendre na onzamba sali ngolo a comprendre a comprendre. Mama, papa, discipline toi na domaine ya sexe. Soko za discipliné te na domaine ya sexe ndeko okufa ya kotala kosakana na makambo oyo te kosakana na makambo oyo te kosakana na makambo nzoto te kosakana na makambo nzoto te eya mawe eza pasi pour chuter lobi na meka koflashe ngo na émission ya lobi
Engager nzambe na vie na yo. Yo yebi nzambe te, ondimeli Yesu nano te, c'est le temps. Lobi ezalaka ya nzambe. Le lendemain ne nous appartient pas. Oyebi te après kolanda émission nini ekoma. Ebele balalaki balamuki te na obangiso te. Mais na otali soka ke l'homme n'est pas maître de son souffle, dit la Bible. Ozala na dépendance, tu ne dépends pas de toi-même. Makomi ezoloba, c'est pas à l'homme. Lorsqu'il marche te diriger, c'est pas. Yo ozala nzambe, mais au vivant nos vies désordonnées, c'est le moment où le gars a ordre dans la vie. Toi, tu couches, tu tires sur tout ce qui bouge. Pour yo abogar, pour zambinga, pour basi balinga ko bango moko. Tu dois te discipliner parce que ozo courir danger. Maladie est zappé, hein. Tu l'obélis sur le plan spirituel, mais physiquement, il y a aussi des conséquences néfastes au sakanate. Yo anti basona nyonso ala na bango se protéger. Quand on joue relation secrète, on peut-être les canisiwana, mais après, surtout les Africains, généralement, balingaka protège, balingaka sachet. Depuis qu'on mange bonbon avec sachet, il faut enlever. Physiquement, est-ce que santé ça peut malamu? Oyebite. Parce que si la potone à Congo et qui s'est na poto a otomo na tala mutu mitu misuni. Badiangende bote na sima mukongo tali tentir. On dit à sukola mille gina miel. Maya rupola na kati. Faut faire très attention. Yaya malade ezali. Na molimo pe na nzoto. Ya nzoto ko se protéger, mais à molimo tu vas te protéger comment? Yango eza important muto ana nzambe. Eza important muto banga nzambe. Koza ana nzambe kate me banga nzambe. Pour yana batu bele ba osambela me ba banga nzambe te. Ba otambola na vie mo ya désordre. Ayembaka na église, ate ya kakenda ke église, ma abi beta. Attirera sur nyonso zo bouger. Amona mwasi na gauche ta mati. Amona sima mwasi te aye mabe. De même basi pe. Po nini ya kitoko, mibali balingake. Surtout misusu balinga mibali pona bambongo. Atie beauté na anje okufa. Yo okufa. Continue na vie ozo sala wana. Bongisa relation no na nzambe. Oyebi lobi te. Que le Seigneur vous bénisse. Ezali tolikasi na bonzambe avec la grande dame. Abonne-toi, partage, like surtout. Et kobosa na activer cloche te. Soki ba et monsieur Koti ozalaka alerté mbala moko na place batindela yo lien. To comme na biso na suka. C'était ça pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Merci, à plus. Zambena,